Par rapport au comportement, il y a des gens qui ont affiché côté des gens qui décidé quand Luka Oba marché qui pour la cause la propagande pour la mbuka Martin Fayol attaquer ba et puis ba mort ba blessure et moi li loba ni ko loba pour li comme ça. Moi na mboka Bible lobi na biso boy. C'est lui qui combat de l'épée, mourra de l'épée. Na linga le lobi oya ko kuna na mbeli akufa na mbeli. La mathématique batangi sanga. Une flèche d'aller est accompagnée d'une flèche qui retourne. Quand on a joué pour le sport, Tori devient ouké. C'est que ceux qui ont bettinga, on appelle la betio. Boto boité. Oui. Tu as vu si bande quoi du progrès. Oh bino bosali, suite nango bokozango. Toza basi na bino te. Bobo ko sakabiso bola botale la botale bola ki sakabiso ki oya bino mikolo nyonso. Cette fois-ci toza déterminé. Oyo koya eya. Bande ko ya di progrès boza muke. Président na bino Tshisekedi. Bande sidi. Na ebite tango tshilo mazokende. Oye bisaye ke papa ndengo zokende. Kamata biso no tosani tokende. Boso ki atiki bino awa. Bande ko okosala. On n'aura pas besoin de bandits na Congo. Nous voulons que le pays na biso, peuple congolais, en soit bon somi na ye, Mwanamboka. Congo na biso, ils ont plus de 20 millions d'hectares de terre arabe. Oyo exploité. Exploité 1% pamba. Na Congo comment ceux qui montent au pouvoir, bango minéré, cobalt, étain, manganèse. Avant mais sa famille naïe. Lelo Antoine Chilombo. Biloko nyosa ibi ya peuple yango na tina ngo na Dubaï. Monsieur Swekei Bruxelles. C'est-à-dire à comprendre qu'il y a comme prêt pour Akima. On a toutes les informations. Personne ne viendra nous tromper encore. To ebi ke Chilombo nyosa ibi ameme yango na Dubaï, ameme yango na Bruxelles et Zakuna. Po akokima maboko pamba. Mais to ebi si monsieur Chilombo. Okokoka kokita aéroport ya njili te. O ya njili wana. Tokobuka to tokobuka te. Tokobuka to tokobuka te. Tolobi po ya njili tokobuka ya yango. Tshisekedi. Okokena nzela bichi ngobila. Ozui boatu. Oyeka te pande kono ça souffle. Ça soit luke le avion OK Belgique. Tango zo koma na Belgique. Tokotika yo te. Tokolando tina kata Belgique. Tokangi yo. Boto bote. Boto bote. Tokangi yo. Tokangi yo. Tozongi yo awa. Tocho na makala. Monsieur Chilombo. Congo oyo bomi. Congo komisi bilanga ya tata na yo na mama na yo. Congo komisi femme ya mwasi no nyakero. Eko komero bololo. Eko komela yo bololo. Monsieur, peuple congolais a nyama na yo te. Nazo pesa deuxième attention. Na monsieur Kadima. Oui, la Katio Malobate, est-ce que bon, tout ce que m'a dit Kadima, est-ce que ma ponami ezali tomoni le 20 décembre za kalamingité mais tu ko réaction asieni ezo l'accepter que ma ponami 2023 à le 20 décembre ekozala. Siko réaction na bino peuple. La constitution nous dit clairement après 5 ans des élections, les institutions qui organisent des élections est obligé de ramener le peuple aux élections. Ça c'est la constitution. Toyebi si monsieur Kadima.
vous avez géré ce pays pendant 5 ans. Le corps à 5 ans est coquille. Ils sont obligés, il y a qui peuple l'élection. Sauf qu'il y a un Koloba. Mais c'est quand il m'a appelé ça comme moto de ce que tu m'as dit. Oh, tu as mon académie, tu m'as dit. Alina appelle sa moto. Donc comprendre les machines. Mais nous avons des chemins pour permettre de tomber dans la chilo. Premier chemin, les élections. Ce qui est l'élection est le 20 décembre. Dès que le peuple attend Yango, nous avons bien dans Chilombo, dans la Makouna. Ce qui va dérouper l'élection, donc on va bien dans Chilombo, dans le soulèvement populaire. Et par rapport à meeting il y a président Martin Fayulu lobby le 16 et puis message nous que lancé dans comportement ya ministre des sports oyo ezalaki ki président senga ki meeting na yesa na mabongo na stade de Martyrs bango ba boyango ba tiango awa na CTRS par rapport ya meeting ya lobby pe message ko mutu ya makasi azala ke ennemi ya ba faible mutu mayele akoma ke ennemi ya ba zoba za bongo na koyebisa yo na nous avons très fondamental ce que tu as dit c'est que nous avons dit lobby il y a liboso mais c'est Kabuya to kimi bambangu na mboko ngana yo oyebi combat o ndenge bundama au mona mukolo président a outi États-Unis récemment ndenge Tshisekedi a tela plus de 8000 policiers na balabala chilo moloko la sala kimpiaka na Martyrs ayoki ke mokonzi ya ba congolais à cause de la clôture de la campagne dans le stade de Martyrs le 17. Après, si ordre na Kaboul, moi na Kaboul. Mais nous autres na Kaboul. Qui tu oses na Moana? Yo muto banja ngote ndeko. Poste wana. Bazala epele place wana. Lelo bazate. Lobi pe yo boko zalate. Mais oh tiki na muto a peuple, au combien ennemi à peuple. Mais moi na mboka monsieur Kabuya. Lobi samedi président élu Martin Fayulu a tenir meeting na la place de Sainte-Thérèse. Fayulu a moi na Njili, a Koli na Njili, ndako tata na maïsa na Njili. Est-ce que meeting wana eko salama bien? Meeting eko salama bien te mais eko salama très bien. Meeting eko salama bien te mais eko salama très bien. Nous sommes assurés. Fayulu c'est peuple. Peuple mutu a kosala sa meeting wana. Fayulu aza simple porte-parole du peuple congolais. Boto bote. Yango tolobi na yo okozala sur le terrain. Okomona ndenge bato ba baloba si me baluka neuf. Lobi si c'est bon on est comme neuf. On n'a pas d'autre discours à dire que celle à mobiliser peuple. Lobi tozala ebele to ya mokozi mboka ko ba l'aéroport ya Njili to accompagner Tina Terre à Sainte-Thérèse après sa biso briefing après tozela quelques jours tokene mapona. Merci beaucoup. Un message na ngeza boye. Akosanga d'abord ba congolais nyoso na moment où tu viens de la FI. Tous à la compétition na ba politiciens ou mutima mabe ba ndoki bazali ko posa biso ba polo ba 500 ba 1000 francs. Politiciens congolais comment tina niveau ko yiba mongo na kata Congo akende ko tonga na Belgique. Ayiba mongo na kata Congo akende ko tonga na Paya, azu pe mboka na ki. Mboka osu ki mbule beti. Osu comme si l'état n'existait pas dans ce pays. Comment on fait ce mboka oyo tous à la ba considérer mais soit disant ba konzibaza wana et puis moment où est arrivé oh il va sonner vers biso population to choisir mutu azali malamu pour la biso peuple congolais donc c'est tout le monde ba kosa ki biso awa que non le peuple d'abord et l'homme ici biso tu comprends que non ce n'est pas le peuple d'abord maintenant c'est les quartiers quoi les amis d'abord passe d'abord oye ba yimong bangona ba la ba ninga na ba gérer biso te ta est arrivé biso ba congolais soit tout plein de conscience quand la qui est censé mettre la place là pour gérer biso l'homme va se merder va se ba bo pembe atika la ko ba 50 fois ya moka ko côté on même pouvoir que non ayiba quelque part se mandé par il n'a jamais travaillé na un moka ayiba jamais moka ol biso soit congolais to côté utile to porter présent solution to porter mettre PC pouvoir ou est-ce qu'on mérite pour attendre Moussamboro comme il faut parce que on voit rien ne marche dans notre pays rien ne marche rien ce sont là c'est le petit frère ce que nous ont libéré le pays autour de limiter d'autres la politique va notre oyo mboka la biso nous allons de temps à autre au fin on a payé africain va au fin à Congo biso to au fin
Nous sommes parce que nous sommes faibles. Malheur, oh, ils allaient nous sommes au terme malheur. Quand nous sommes qu'on se prend en charge, ce qui est réellement un changement dans le monde à la mission, de le 20 décembre, de voter utile, doit comprendre que ça, Martin Foyer, de payer ça, de payer pouvoir, attendre ça comme il faut. Je vous remercie. Autre copie, mais la présence est carburant pour quelqu'un qui est dans le Bumbashi, il katanga baya mbaite puis comportement ya bande ko na biso o to bengi bande ko ya IDPS précisément bande ko na biso ya di progrès ba menasa ki bande ko SID plein de campagne ko tambola pona mona mboka Martin Fayulu ni ko koloba ba comportement to lobi na bango bo ya rien c'est l'homme qui a peur mazo banga challenge l'équipe na kasi Martin Fayulu c'est un grand candidat poids lourd dans l'élection yo au jamais on gagner sa qualité on monte on gagner Fayulu à monter à ya mazo banga so bis mon frère carburant ou pas carburant to bandaka nanu ko sala campagne liboso na bango soto ko bandi bakamba campagne bango azala kibiba tamboli mboka nyonso na kati ya Congo wana bango bazolala bazoyiba mbongo mboka bazolia mbongo bakesa bambiance donc toana na avantage koleka bango. Deuxième chose bandeko hypocrite comportement na bango ezali agressivité moni soko olie mbwa ozwi mafuta mbwa omeli supu nango ekomisaka moto mbwa liboma donc na kati ya IDPS bameli bangi bato au niveau letine eza toaka kaka nti baza te daye bandomela diama na biso ya papa etienise baomelaka diama donc c'est-à-dire bandeko nanga tokotika te tokolakisa bango toza mibali bango soki bamoni ke bango bazali na monongo de force etali bango mais Kinshasa, Congo, mon baiser à Martin Fayulu. Comment école moko école pour ça tribalisme? Bato balo la politique qui soutient. Toi la droit aux la partie politique qui soutient. Bango ba comme contre constitution. Et au sein la matin. Les ba lukiba comme les ba katange. Bango mo lukasu makambo na batabandi. Bango mi ko luka makambo. Mais comment vous vivre ndé? Et ce côté les bato aussi protéger ces sont des Kassaïens. C'est ça. École me soutient. Pour Congolais, on a posé un changement. Congolais, on a posé un changement. Monsieur, tu as un tribalisme, tu as une menace. Mais le coup là, tu as dit que ça, tu as pas cité. Tu as mis là-bas. Tu as ça. Dilo Bayasuka par rapport à meeting ya lobby ya président Martin Fayulu. Est-ce que ça la m'a bien dit que tu comment on a menace comme ça mais puis Kaboul a pu bino stade, atindi bino ah on a c'est heureusement Dilo Bayasuka. A démentir na banza ki le roi Tshisekedi mtatonga yango. Nzoka tata Mobutu mtatonga yango. Na mandat na ye atongi le côté. Et donc, on a des photos belé. Il y a tout le monde. Et ça bien public, et ça bien privé. Il n'y a jamais des photos belé. Babangi plein de notre sala. Ça le mot pour là. Martin le mot pour là. Donc, on a un mot. Kandawana, on a cette lobby meeting. Et Zali. Qui peut pas monter. Parce que toutes les villes, il y a Congo. Martin Fayulu sa botoli yango nyonso awa omoni kikwiti lobi bakosanaka moto likolo ya moto lobi inongo botalaki lobi kuna bomoni nkiri bomoni bamboka mosusu partout otambola kanda du peuple différence na biso na bango bazosomba bato kosomba peuple congolais lia bango mbongo sanctionne bango na urne mokolo wana na urne bakozwa 0 Tshisekedi a combien 0%. Le fait c'est banni lelo. Donc mercredi, déjà à 20h, on aura les résultats selon nos frères catholiques. Là, on a mission protestante. Est-ce que ma ponami ko salama? Soke salamité. Tshisekedi na mboko pa ko salate. C'est ça. Ma mission réalité. Tshisekedi pa kana bisaka sali. Akende. Ala mboko pa ko salate. To bisaki bango, to bongisa ma ponomi. Tout ça makama na alinité. Les traits de marche. Toi la marche déjà totalement. Donc le 20 mercredi oyo. Soki élection ezali te Tshisekedi mpe na mboko akozala te akeli ya mbongo na Dubaï ali ya mbongo na Belgique sika bongo. Merci beaucoup mon oncle. Na mokolo alobi toza na meeting ya minene na terrain ya Saint-Denis avec le président élu Martin Fayulu wana mopandisa kobosana yango te. En 2018 nous avons gagné les élections oyo ezalaki tripoté esalaki baya konome à la tête ya mboka un usurpateur. Na mpona meeting tobengi bakongolo nyonso tozala ebele
tokende na terrain ya Sainte-Thérèse epai wapi le président Eli Martin Fayulu akosadresse na peuple congolais. Alors biso nyonso oyo tozokodésire changement ya mboka oyo, ce qui est vrai, il faut tozala na nsima ya Martin Fayulu. Pourquoi je le dis? Soki otali parcours ya président Martin Fayulu okocomprendre ke azali kobunda komba ya libunda ye te, bakobunda komba ya peuple congolais. Et partout azali kokende azali kopesa eloko te pour que peuple balanda ye. Même le discours na ye, il est le seul candidat oyo azali koprésenter projet de société na ye. Entre temps baninga nyonso bazali na bataki, bazali na bainjire. Alors yango tobengi mbela na bana mboka partout bino bozali na Kinshasa wapi lobi na Sainte-Thérèse meeting ya kafu ekozala kuna oyo ekozala teni par notre président Eli Martin Fayulu. Yango nasengi na bamama na bapapa na bilenge tozanga te tozala ebele ezali mpo l'intérêt ya mboka na biso nyonso tokoyokela yango kuna na terrain ya Sainte-Thérèse. Après meeting wana nde tokoyeba à partir ya message na ye lolenge nini esengeli biso totambusa. Voilà un peu oyo nazali nango bopanzisa yango. Merci pour la ntango moke oyo opesi ngai. nani eloko moko te président Martin apesaka ngai ke noya balasala ndete mayele oyo yasala yango mpona mboka yango epuse biso oyo tozala na nsima na ye. Toza bachaine totangi baklasse, toza badiplome na biso tochome na bandako, misala eza te. Mais mutu moko takoya na polo na 2000 fois apesanga na lande na nsima mpona naoloba na bapeuple congolais nyonso bazala babuzoba oyo na banzela kotambola na bato oboye oyo lelo so bazwi bamona na lifude. Toza na posa ya changement na kati ya mboka, toza na posa vraiment ya vrai changement. Changement ya mboka eza na nsima ya président Martin Fayulu numéro 21 eza na nsima ya baventurier oyo te ye moko tilongwaloba ngokela changement de la république de Martin Fayulu. Lelo oyo nini etinanga nazala na nsima na ye aza na changement te na kati ya mboka. Peuple congolais tozala na nsima ya Martin Fayulu, tozala na nsima na ye mpo toza na mposa vene ya changement mpo misala ezala. Tokoki kozala kaka te kana tovanda na bandako papa mama oyo batangisi biso baklasse lelo kaka bango wana bapiblisation ba5 francs badesa mpo tolia. Il faut biso tosala mpona bapapa na biso babénéficie nango. Nabengi peuple congolais nyonso lobi samedi à partir ya 9h tozala na aéroport tokolongola président Makolo na kati ya mutu kata kotambola makolo na biso ntina Sainte-Thérèse. Makambo akabuya asali na soi-disant badiprogrès na ye wana tomona bango te baza te. Kabila azalaka soda na mboko lelo aza derrière Kabila azalaka bayankeso nde na wana opesa mpe bamasheti oyo Kabila akabela na bato akaboyela bato na ye wana lelo baza mpina bamasheti na bango. Kabuya yo na bato no bokokende Félix akokende mboka ekotikala mpo na biso bacongolais, mboka ekotikala mpo na biso. Yo ozwi 20 000 francs ozwi na lichette oya kotelema mpo obema na biso na mitinga président. Tozela bino tokozela bino biso na bino toyebana. Ngai lokola mwana mboka congolais 100% nazoloba boye na peuple congolais, surtout peuple congolais. Congolais yoka ngai lokola muninga no congolais nazoloba congolais congolaise. Tomonaki 2018 président Eli Martin Fayulu m'a dit aboyaki pouvoir du colon na yo population peuple ayabi que peuple azo souffrir aboya pour conduire bakor nega tilomba kene ko signer pour conduire bakor pouvoir de bakor na Kabila. Alors Martin Fayulu aboyi pour na yo population amoni que population na yo souffrir jamais ko ça pour conduire ya bakor lelo tomoni ko ba 2018 til lelo 2023 mboka na biso suki wap mboka bebi na lolenge nyonso social ezate tomoni décembre oyo bana ozala ke décembre toyebi population oyebi décembre ne bana ozala lelo ngobi décembre wapi décembre likolo ya 2000 francs ozokende kobomba journée na yo ole to voter Martin Fayulu o alingaki apesa biso misala apesa biso vie bino bozolanda tilombo aventurier c'est le mutu moko aza aventurier azosalisa baventurier combien de promesses bomoni nini eza réalisé balabala nini eza ya malamu na mboka oyo
tala route mokali oyo batie bafiche oyo etali boye lokola bangulu bato bavanda na bangombe na bataba tala nzoko kutu koloba pe te nini tilongo asali bino bozolanda ye influence nini na bazosala bino ndeko na ngai tovote Martin Fayulu numéro 21 biso moko toyebi toza na conquérant te na Martin Fayulu président moko te akoko affronter Martin Fayulu aza te po population nyonso ya RDC tous les 26 provinces toza na nsima ya président Eli Martin Fayulu Madidi biso tozovote ye réglementaire donc toza na président mosusu te oyo bakoyebisa biso après les 20 que no président mosusu adimi aza te biso toyebi kaka Martin Fayulu population azoyeba ezala bato bakufa ezala bato baza na bomoi ezala na likolo na se toyebi kaka Martin Fayulu isekedi te alors martir wana numéro 21 Martin Fayulu martir wana evotaka mutu te mais Sainte-Thérèse lobi le 16 donc Toto ya penati na lumumba wana zeleza te akuta martir wana tokotia babafle tokotia tina bapompe essence tokokanga ntini mobima wana osomona tokanga ntini mobima wana bafiche oyo bozomona badepute oyo bomona badepute oyo bafiche oyo bomona ekobangisa biso te yango nde moto kovote te biso nde bato tozovote oyo biso tovote numéro 21 président oyo nzambe apesi biso ye wana mamalele toke ofinga aigle biso na bangone mamalele oh mamale, mamalele, oh mamele di mame, oh mame, mamalele, oh figa aigle, oh kochamu no kona balabala awate, pasapana, mame, bana changwe, take, oh mamale, mamalele, oh mamele di mame, oh mame, bana changwe, take. Figa, Bagaye, Bagaye. Oh, Bato Figa, Bakoleba. Abiso Kakana, Ide. Oh, Bato Kende, Bato Soge. Abiso Kakana, Fayule. Kake, oh, Figa, Egle. Oh, Tonga, Egle. Oh, Mame, Mame. Oh,